Bonjour bandeko, naibi ke ebele bomona photo ya tantine na biso awa. Mama oyo azali mama moko malamu te, aza criminel. Mama oyo abomi mwana na ye na Lyon, mwana ya 18 ans. En tout cas, ba mama na biso na opesa nationalité na ye aza congolaise à RDC. Ba mama mingi oyo baza na poto bazwi grâce ya koya poto pona misusu bana bango babotami awa, misusu bazwi temps ya kobengisa mpe bana bango. Ebele lelo eza lisusu poto te. Na koeseye mpe na explike bino bandeko na biso ya YouTube ndenge bandeko ya Lyon babeti lisolo ya ser na biso oyo ya criminel. Vi na ye alingaki vi ya luxe. Donc alingaki bamona ye ser oyo esi na France balakisa ye babi na bainformation moko na France polisi azalaka kofile ye po ayibaka biloko ya moins cher te, biloko ya cher makasi. Epi bandeko na biso ya Lyon baza koloba babi tantine atekaka babiloko mosusu na ndako epa na ye. Mobali oyo bazalaki na ye papa ya bana ne mosusu bakabwanaki deja. Epi tantine na biso aza na vie moko ya bamona ye. Epi eza na bandeko na biso pe misusu ya Lyon balobi ser akotaki pe bikota kota. Donc parce que koyiba bandai koyiba azozwa biloko ezalaki pasi mpona kutu bakanga ye. Botala mama oyo aza na bana atie bana na ye na insécurité po molimo ya koboma kozwa mbeli otuba mwana oyo boti pe ya mokolo bongo kotia mbeli na motema. Eza molimo moko mabe, eza molimo ya sacrifice. Bandeko na biso mingi baza na poto misusu bozoluka vie ya presse makasi, bozokende kokota bikota kota nyonso to wana mpona nini ndeko? Eza biloko ya mokili. Tala mwana na yo asali vite, mais mama a préféré akata mwana oyo vie, mais ye mutu moko atikali kokata ye vite na âge ya 18 ans. Bamama na biso ifo bolinga Nzambe. Bamama na biso atoza na groupe ya basi moko moni alataka bien, oh alataka ba marque ba Louis Vuitton ba Versace, oh ba Prada. Mama ou soit bima na groupe wana po bibelo bibatu mibale bakotambola te so bazokana te, ou soit vivre kaka na vie oyo Nzambe apesi. Monimo ko envier ezotinda bandeko na biso na makambo ebele. Botala mwana mwasi oyo. Epi soko otali compte ya kombo na ye Bijou Mbongo, otali compte na ye na Facebook, aza kaka na ba video ya kofinga. Azali na rando moko soko asalaka ngo so na nani, aza vraiment kofinga basalite. Yango moni bandeko na biso mingi pe ozomona koya omona oyo boye azofinga. Misusu baza misala mabe, bazopesa baninga oyo bango baza nango na kati na bango neti mwasi oyo. Botala parcours a vie na ye ezali malamu te. Afungolaki ba porte po milimo mabe ekota na kati ya ndako na ye po eboma mwana na ye, parce que soki akendaki kocherche te na miniti oyo alinga azala na mwana na ye. Eza pasi komona mama mutu amemaka zemi 9 mois, mama mutu akendaka kobota na douleur, mais mama wana lelo azwi mwana na ye akotisi esa mabele, maladi te, mwana bonne santé, mais likolo ya ba vie ya presse alingi bamona ye. Eza pasi bandeko na biso ba noir, bo vivre na poto kimia. Et puis nazoloba à chaque fois na ba pays oyo tozofanda bokata ba lien. Tozu pays loko la France eza pays ya distraction te, eza pays ya koluka elongi ya Nzambe, parce que France ezali na ba makambo ebele ezobima ya polele boye, misala mabe ezobima ya polele boye. Mwana mwasi oyo na nyonso oyo azwi, même tala mwana na ye moto aye kosakrifie mwana na ye.
parce que koluka mbongo koluka olata malamu nyonso to ezali na ndenge ya ofele te me mutoki na yo ndenge nzambe aloba mutu akolia na mutoki na ye me bamama na biso mingi bozokende koyiba na magazin lelo bakangi yo te olesi mwana biloko moyibi olati mwana elamba moyibi ozoyeba te mwana wana nde ozosakrifie yango mona utaki koyebisa bamama na ngai na Facebook nalobi ebele mingi bazokomprendre te mundele atia mwana 18 ans kuna Amerika eza so 17 ans mwana ifo s'envoler biso siko eza na balwa mosusu tokotelemela yango po biso toza bana na nzambe parce que bango bazosala balwa na bango bazolie pe na se mama mutu abatelaka bana me tala bamama na biso mingi bozoya na ba meme ye mwaso soko otali na Facebook na ye bavideo eza éducatif te mawa mpona bana misusu lelo bamama mingi bazolinga kosambela te balingi distraction soko otali mpe mwaso oyo kolula kaka baninga etindi na babisimbasimba akoma ndenge akomi boye lelo sikoyo ase retrouve na prison ekosala ye torture me mwana akei ya kozonga lisusu te epuis mwana mobali oyo aza na age ya 18 ans ata mwana mwasi bamama mwasi aboye tala ye na Facebook azofinga bainsanité parce que vie na ye eza ya désordre vie na ye moko eza ya milimo mabe misala mabe baza ebele tomonaka bango bazwa na internet wana kofinga baza molimo malamu te bamama ngonga ekoki boluka elongi ya nzambe totia bana na bapriere soki oyibaka soki osalaka mabe surtout soki ofandaka na France tambola na obanga nzambe un jour nzambe akobatela yo quelque part donc message ezalaki mpona bandeko na biso misusu ya YouTube makambo ezoleka na communauté congolaise kombo ya mwasi oyo Bijou Mbongo afandi na Lyon bataillon bayebi ye mpona sola mpe na bataillon en tout cas papa ya mwana mpe ya son âme pasi mpona toyebi te soki atiaki mbeli yango na miso ya bana na ye misusu ya basi to ndenge nini vraiment eza kindoki eza eloko mosusu te kokóma na niveau boye eza kindoki Europe oyo esika toya bamama boluka kotambola na kimia distraction ezala lisusu te kolata eloko ya marke elingi eloba te ke non nde oza mayele to oyebi kolata eza mpe bilamba wana bazosala yango akolo nango mpe baza malamu te faut beaucoup prier soki ozwi ntan osombi soki mpe te otiki yango te moto ekotisa biso lola. En tout cas merci beaucoup na bandeko bokolanda message oyo kopartage mpe kofungola bamama misusu misu baza na distraction te epuis mama aza motema ya monene mama aza na bilulalula te parce que mama nyonso tu fasala attention na oyo azosala mpo lobi bana na biso basouffrir te. Merci beaucoup.